Ozo raté. Quel est TikTok? Biso là to kataka ba son. To kataka da ba partie to ça la son. O kufa yo moko. Si. Belle version loba. Alors bien zaki yuma bo bino mone ba bo fongolinga misu. Voilà. Ya. Yinda kuna. Juste comme to talate. Mo raté. Voilà. Combien tu m'as maté? Non là qui ça on comprend que non on a fongoli misu. Total na vie zalate. Non là qui ça ta sentiment au mutu loko ayo finga isha pa place ni aisha le zana lobano alekinga ne loni alekinga loni pour le longa kitoko basi nana alekinga loni très bien o alekinga ne loko te poso ba ya long pamela na taille mabelo ngange bundelanga si on a taille kitoko te taille bêtise mais longi nanga kana tolo nanga e bundelanga nzamba ye oui tana fongola na bien batba mona na fongola ka bien tana fongola ba mona e longi nanga mana tolo nanga bundelanga nzamba pe tala nzamba ye bakabite fona se liko mne na se mukie apimelinga basema pesinga des instruments nanga apesinga longi kitoko ya ngande na sabo na bike na taille bêtise taille mabe maintenant ba pesa ngelo nkitoka pesa nga biloko mobo atala bite biloko na ngonde bundelanga ya na leke na teinture bana lelo tumna na teinture kitoko teinture basi si na vraie chérie na vandi bo obi combien de personnes ngam na bango baza convier ngana comme pas na bango tika bo na mibale to ya basi ya ta ya basa ta ya mibale na ta calculer bango ta aleki ne mama na bango na makolo poussière na makolo belenga na makolo poussière te ngana ko tamba na lipapa bana tongo ti tongo tune ngo mama sanya taka zero to na taka zero te na bango ekare ça pas mela pas kosa na te pas ofinga ta mabe oui j'accepte ngamo na finga dana ta mabe o rappeler ngani mo finga ne logota on a bota basi bo na vraie chérie na so na longo sounet na kano na miso bien ozomona pamela na lobana yo naza aveugle mais na miso na se mibali na baba mo miso na ba kweya to sende ni liko nango ngana bino boni lisusu na preuve ya vidéo mais on a nga côté la vidéo na on santé aux anango lelo na teinture aux anango lelo eza teinture na santé aux anango na photo na vidéo wana te beta biso na lisolo vidéo wana ezaki wa pepe sala ki ndeni ni bokuta na ya joie vidéo wana ezaki ndeni vraiment au moni na vie Pamela surtout yeba manga muso un jour ko soki nzamba ataka ba vie na biso to mona na ba rétroviseur ya ba vie peut-être muso ba mbote na ba to muso to pesa na te na vie ozo mona yango loko passer amigo ledi la pesi mbote place iloko ateyaki abeza na bato misusu na bible ko vanda te boko pesa na ta mbote te ba bato misusu baza na su ya malédiction donc so pesi mbote yepe malédiction ne kangi yo katenge na moni place ango ngana beza ki mukolo ya inauguration ya kapinga donc ça la plateau na 2021 3 ans déjà yango katenga bisa bato luka vidéo voilà ngako na ndiko luka na ba mo ba vidéo ba inane ba nga biage nga na mona vidéo c'est que to mona ngo lisuta bité to kitela ba vidéo ba 2 ans ce que ba 3 ans pe que ezala to mona vidéo to to ka la vidéo ya 2 ans na moni ba moko inauguration ya plateau ya ngabi yango nazo pe ba ndiko tala mais ya gola za mayele te voilà ote poto baye wana to moyi bena bana poto muso bazali kena to vai na bango to vai na vraiment à l'honneur to vandi et comme pe amo ba bengi biso ba présenter biso na plateau ni o ba invité to yepe na to pesi mboto to se présenter to lobi pe singa to loba wana après ba présenter biso biloko olia vu que na liaki pas avec mayamba donc tozoka ba bilo mo même akuta aboki ngam na forcer ngabité mama ko sala boité et que bimiso orgueilleuse zoka ka mo eloko mo ata mo symbole tellement ka ne bat ba telema ozuka ata likemba ata mi baleka ata mo na likaya bu ozuka ole bat ba mo na otelemi et sali bien bien mama lobi na mamba solo to temi pe na yiwana ya zoka ndeka likola soso je crois si je me trompe pas on dirait soso ou poisson comme ça on dirait blo mo bonga zoaki azuna 2 morceaux ya makemba ngape na zui nga zai 3 morceaux makemba na zui na dikaya bumoko na zui na soso na zui na mayonnaise na epe na vandi to lie na ndepe leka na ngwe leka na bosa on a vandi na kamwe na moni ya gola lobi
vidéo wana nga naza ndako na ye wana ndako na ye siko navandi na beti machine pamela nabandi koluka vidéo wana nayebi kutu susu teke eza vidéo ekoki se retrouver na chaîne ya Kapi. OK. Navandi tozali na Katengi abi Bianca bana mavanda nanu bana kokanisa vidéo oyo est-ce que ozo reconnaître place oyo nga bi oui junior nazo reconnaître place oyo tovanda ma place oyo mais nazo yeba te ezalaka wapi ntango nayo kovanda nga bien non soki chaîne na ngai ekeba no beta 20 vies tami ebetaka 20 vies mais mwana mwasi na chaîne nga sanini alongwa ya gola nga afutela ndako pe na futela ndako pa pamba te otuna tendance apesa na pesa tendance devoir ambetu jusqu'à poser ko kolongola ngote ozomona ya gola yeso ndako te tala ndako osala be mission barido salité barido bato kiti ba $5 ba $10 ozi barido akafu il y a $20 ozi 4 rideaux c'est 6 rideaux Mama, ozo refinga bato na dresse donc Pamela moni moto afutelaka teko osa wa fille de chambre osa na hôtel na bino place au vandeli salité mozo robeta tolo na ndaku no wana yaki ndako akape komi ndaku na ya kutu ndaku te plateau po kape asalaka yango plateau na opesa bino ba image bo listra donc ezaka bureau na plateau esa nazo loba na yo Kapi modèle a sala bureau wana Pamela ndako a patron. Surprise moko toza nango. En tout cas, Kapi Kapinga la source officielle ozo mérité yango. Parce que ce n'est pas facile. Musala oyo e bandi Mamba solo. Ngana ya makaba Jimmy Limbono ya mamba solo. Jimmy Limbono na pasola na conteneur asaratola. Na ye na makamba ya tekal azoi na matanga ba kuka ya neva Miss Lolo. Ozomona na ye na makamba teka na Dibaya. Eza ya Paulin na Dibaya. Eza mamba solo na kose na loba na yo ngasa na bina ya gola bona boma ya gola. Ozomona ngaso ya gola zana biloko otaka ovanda te va beta ngezata ya mamba lokuta à part vidéo na ya gola obimisani à part vidéo ya gola zana nga mutu tu akomi mutu tam amanka Bellevue azeneme pa nanga ozomona ya gola ndenga za bongo azane loko osala te ngana bango kure ko leka te to pesa na mote te ozomona to ko solo la tête otika osola tenga na bango to koma binemi misolo to sane chaîne moko bibishi muso ba uta potas asangisa biso mena bisa mère tour au monde kandenge za ko utiki ntsaso bengi biso yebaka ngona misolo to sola te mère soko benge na tourner nga soko ya gola muto to stafa te to vanda te loko te na yebi komi na uta te ya gola ngana ko sundola bana lokola yo te vanda na plateau salité ni ya mafia synthétique yo moninga na lokwa yo fi moko ya naturel ya bon naturel modèle wana ya kana single na plateau yo ko single te ngana kola ta ba single ba mibali wana te onga na opese devant yaka na mayo boninga na timayo na nga kitoko bo yaka na mayo bo ya na ngote Pamela ngana mwa mosi na mwa mobali te ngana mwa mobali te single bana mibali na kola tango te na na plateau na ti single mo ya genre wana na liputa teka de ki single na tikala ke pa na yango na te ya single teka moyibi aba pe nini ke na teka ayiba na ndaku nizo na ndaku mdako yibo ndaku Kapi yo komisango ya yo eza bureau ya Kapi plateau ya Kapi ayokela mauza na sika ta pesa olala Tout le monde, 7e bagarre à salir émission na yena Yves Pandi normal. De l'eau 7e bagarre a commis sujet à ma fingue pas batandresse. 7e azé de l'autre côté, 7e mutamatolo, succès zate, abon de la candenga comme au bon de la jouer na Bella production. Et ça lui on dégaine. Analyse na lo banon na mutu lokwa na banon na bango bato ba calculer na ba iba Maria. Boye baka Maria na so bote mbongo na bino nja oliango. Olia vraiment mbongo na bino kitoko mais iboye bango SB. Maria otika ko yata otika ko tourner te. Yo tendresse yo boko vanda kito finga 7e bagarre yo.
Yo vraiment. Oh mais c'était bagarre ça clair. Belle-vie so ça na mbongo pesa nga na kolia. Pour na trahir yo ta. OK mais oh ba po basenga mbongo garantie belle-vie a peste. Ndaku ya yo. Ya. Bon soki mutalobi na ozela. Et c'est obligatoirement na ero sengi belle-vie mbongo belle-vie pesa yo. Zui na okanisa yo. Est-ce que c'est obligatoirement ka belle-vie va pesa? Yango en tout cas to consommer film na biso yo. To consommer ngo. Oko comprendre que na vie. Taïlo mo belle va lobby on n'est pas maman Milo. Soki nzamba pesinga belle vie. Na yebisa nzambe te ke nzambe te ko pesa ngate tia biso to za classe mote to za classe note bino fomo depanaka na senanga. Très bien. Oseka. Même kolo o e comme ne siko eloko ya bande koluka so sa zui oseka suste. Aninga la chose qu'on vrai o ya zalaka. Eza réalité batamokili. Équilibre nzambe mtata ngata. Sonde ma pesinga sale ke na dominer. Yo ngon nga na banda wa biso te nzambe na lina makambo wana te nga lito koka na baninga. Luzito eza oyo mona mais oyo eza katsa mutu mama o koko o sonde profondeur ya motema mutu te. Muta mokili lelo na temps auto komi ya lelo oyo mama ato sale bola mu nyonso cause la retourner. Tant azaki na monte au laksa bino comportement wana te. Mais tant aussi quoi azui et le koya bane ko nuka siko mo comprendre qui il est. Muta panzara batu. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'homme. Je suis désolée. Et alors, oh mais oui, à cause de bamba solo. Ozomona. Tant on doit conseiller les sunni mutabino patienter zela. Na okanisa yo, c'est obligatoirement. C'est une bagarre à cause de l'autre tendresse au vent qui te finga c'est une bagarre. Et tendresse au tala c'est une bagarre en bien. Et il va valoir c'est une bagarre ça on tendresse au zoata. Yo no liembe la c'est un bagarre. On liembe na nzoto avant la talabi et yo mona yoka yo exacto za solo. Oh boni ko yo so masuba ke no so kwa nzoto no bien tendresse. C'est un bagarre atika tendresse na rage moko boy. Ezani loko ni o ba welela. Elo ni balinga ba sale simbate oyo c'était bagarre tendresse akoma na rage maka c'est pas c'était un bagarre boy. Yaya. Yaya. Soko za na posa net na milliers batu na milieu oh peut-être nga classe vanda na mema oso na bona ngotembo na est-ce qu'il y a problème? Il y a problème te. Oso na bona ngokabo ya succès na gloire na nga na est-ce qu'il y a problème? Yaya bo kabo ya succès na septième bagarre te. Yo tanga komba septième bagarre ko tanga kombo noté. Biso ne ba leki les photos to tanga kombo septième bagarre ko peso makambo te toi tu pèses pas toi. Ako peso makambo te. O kabla gloire à septième bagarre batu balanda. Septième bagarre bana mikie vacciner salama. Pour septième bagarre tambo na moy. Yo tendresse yo finga septième bagarre. A foza ka liboma. Yango moni septième bagarre c'est notre mémé de famille libota. Kutoluka ni finga ni no ya na malonga ke longole sinzu kutoluka ezata yaya mutalia kazolia ma elobi na ngota yemo kata lo batie dignité na ngali batie mutaka na ngali banda bo na kolia fufu na matina mbetu na lali je m'en fous etalinga te siko li finga ni no ya golo ya nango oyo ke silisa madame Bellevue personnalité na il faut arrêter toi. Hein? OK, merci beaucoup. Décarré, na famille na yo nani abala. Voilà. Po yo ya ko seka suki ya peshanga décarré. Oh, yaya na taille normal. Peshanga bela ba perike azana mwana. Décarré. Yo yebisa biso na famille na yo mutu ni na ngwa valeur koleka nani ko koleka peshanga. To robo zenanu. Robo si la lata ki na fête ya domaze. Yebisanga na ba robe nyonso to yewana. Ete mana robe wana. Kwa nini yo moko ba polo minene o lata na plateau munoko solo. Yo moko zora no tension nzoto na ote. Mobali salito zo loba na solo na baso ezo tanga ezo panza no na munoko. Ebi ko sa soin nzoto note. Mozana po critiquer madame Bellevue, o critiquer roba peshanga, o finga Marina laba, o finga Marie-Jean Libolole, ba lata ki propreté. Yo, robo si la lata na fête ya nini, na fête ya domaze. Lokola ke gizi ki mbangisa bo mona ngote. OK.
bonsoir babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de toyisa bino osala nde ebenga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu. C'est bien moi votre humble servante Pam Simatondo autre ma dire la star maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur il y a Sir il y a Belgique Kandila patron qui est Poutine de l'écriture. En tout cas émission beaucoup zongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision beaucoup zongo pe na moi na suka ya famille Bota chez Bianca Zanga. En tout cas lelo to consommer mingi film na biso oh madame Belvia Cheli biso vraiment film il est kaki toko vraiment makasi to partager to liker vraiment et rozala toko makasi na profiter ko pesa bambote nangi papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est Djema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Golola patron je te salue aussi papa Sam Konko nécessaire et pourquoi pas Amaya chérie na Katia France Jean Mboso je te salue Nicole Makal moi si à bébé bambote mebile lelo vraiment la plateau nanga na zanga mon côté na zana Bianca Zanga to meka moi ko solo la moke na omona Bianca Zanga mikolo aza vraiment na kanda makasi toyeba te qu'est-ce qui se passe entre Bianca Zanga na Yagola to meka na ko solo la on lisusu lelo parce que Yagola ba propos ko yazoya na ngona ba vidéo pour na ngana omona ngo déjà keza ya lokuta et loko il est déjà 2 ans passé moya ozongisa ngo lelo ba fanatique yo batala ka Yagola azoko sabino ti wapi ako sabino vraiment ti wapi et donc sur za parole mo na ngai fongoli na plateau na yamba mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour. Bonjour Pamela Matondo, bonjour na ba mélomane tout au ba rabiso ba na famille Bota, au ba sepelera na Poutine de l'écriture, la reine mère VIP internationale maman Mokondi, au wapi Belinda Kandi, babi vraiment maman Moko bien a commis les sous la titre film na biso vraiment traumatisme en tout cas Tolanda premier épisode deuxième épisode na petit les lobby kota na Bella télévision consommer film na biso vraiment to consommer film to lingi ba retard te ba film na biso généralité to mo déjà deuxième épisode na biso ezalaki na 3h ou 5h déjà 14 000 vues déjà ça va dans le bon en tout cas to consommer vraiment film na biso oyo na titre ya kitoko traumatisme vraiment et ça va bien. Merci beaucoup na Dongolé Sanzamba Versas, merci à toi. Honnête Lessa maman la Leslie et moi ça ML. Un grand merci à Niki Lessa. Merci à toi Mifi Lessa Motema ya papi, Irène qui a luta Motema Richard, Nadine qui a luta la femme forte, Jocelyne qui a luta, Karine Zanga, Patricia Branco, agent César Moko Adajo Lubanda de Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwa Rose Mingazali. Un grand merci à Bibi Chmouswamba pour la décoration. Merci à toi la maman chérie à moi si maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola, merci à maman Annie Super, maman Ewin, maman Annie Poutou, maman Aningo Yamputu, merci à maman Gina Mabiala, merci à la mamita Dina, mamita Dina de Belgique. Merci à la grande H Maman Sakina, merci à la présence de Dipine, merci à Mpaka, merci à papa Godard Eliko, papa Lengi, vraiment merci à notre Mouzolo derrière la caméra, papa na Victoria, mon star Azastar, en tout cas, tout consommer sous ce film, la biso, traumatisme, oh, apisa la Bella, le 3e épisode, biom to continent, te kota la Bella, t'as la film, on ne jamais dessus. Voilà, merci beaucoup, Bianca Zanga, en tout cas, beaucoup na Bella production pour que autant la film la biso traumatisme Bianca traumatisme aux yeux en ndenge ni 3e épisode des okota lelo vraiment donc Poutine azaka Poutine voilà mutatika vraiment écrit donc ti baloba ki atika écrit na défaut ba kosa te baloba makamba solo mais razoko makaka et na otala ba dio na mona muchopi na moni Karine Amado ate belva za mutu mususu ye mosutala dio na bana bambata siala papa lia na seki na lembi kabasele kwa na maya kwa isa kabasele na maya kwa isa kabasele na maya kabasele na défaut beaucoup passer en tout cas donc bon consommer vraiment film na biso traumatisme yango wana 3e épisode de Kota Lelo pas tout vraiment ba cause la de cité quoi en tout cas consommons nous to consommer film au moins ba on est tout ba ya là ce sont des distractions inutiles beaucoup plus moi la belle vite voilà donc beaucoup plus moi to consommer film na biso traumatisme to kozala jamais dessus pour maman tant akomaka vraiment tout monde a déjà et le bilan de bébé Sempoy tout monde a déjà
bato déjà bazala traumatisé maman lobby hein OK maman lobby Pamela na film oyo en tout cas yo tala yo ndo lingo tala te mozo raté ke na TikTok biso ya to kataka ba son to kataka da ba partie to sala ka son o kufa yo moko belle verso loba alobi nazaki yuma bino mone bato bofongolinga misu voilà ya eyinda kuna yesko mto tala te mo raté voilà lelo oyo bien ko lobi lo moko wana eza très capital lelo to omona bato bako mosala ba kabal na basi na mibali baya ko somba ba comédien na ba comédienne o ba jouer na Bella Production na mbongo po Belvia se retrouver ye moko ozongo na ndene ya esa omone loko moko boye balokosa mbongo toyeba bango si ba ope balinga madame Belleville na motema mobimba toyeba bango bongo atanga monde na vandi boye combien de yo kanti bakabalo nyo to bosa po ngana longwa famille bota na koma na ngambu na bango OK zande bongo eza bongo kaki na bango eza bongo ye fa ya na makamba lokuta atalisa pa batu batu ba mona ye batu ba croire ye que na makambo azo beza solo ayinisa ngana na famille bota ba sela nga lettre na longa famille bota na koma na elle na bango ya na vanda ndako na vanda ndako Pamela pour na ça l'émission te chaîne na oteka na fa na ndako na ola yo poza muta sentiment mutu loko ayo finga isha pa place ni aisha li zana lobano alekinga ne loni alekinga eloni pour elonga kitoko basi nana alekinga eloni très bien o alekinga ne loko te pour ça ba elong Pamela na taille mabelo nange bundelanga on a taille kitoko te taille bêtise mais longi nanga kana tolo nanga e bundelanga nzamba ye oui na fongola na bien batu ba mona na fongola ka bien na fongola ba mona elongi nanga mana tolo nanga e bundelanga nzamba pe tala nzamba ye baka bite fona se liko mne na se mukie apimelinga base ma pesinga des instruments nanga apesinga longi kitoko ya ngande na sabo na bike na taille bêtise taille mabe maintenant ba pesa ngelo nkitoka pesa nga biloko mobo atala bite biloko na ngonde bundelanga ya na leke na teinture ba na lelo tumna na teinture kitoko teinture basi si na vraie chérie ti na vandi bo obi combien de personnes ngam na bango baza convier nga na comme pas na bango tika bo wana mibali to ya basi ya ta basa ta mibale na ton calculer bango ta aleki ne mama na bango na makolo poussière na makolo belenga na makolo poussière te nga na kotamba na lipapa bana tongo ti tongo tuna yango mama sanya taka zero to na taka zero te nga bango ekare ça Pamela ba kosa na te ba ofinga taille mabe oui j'accepte nga mona finga dana taille mabe o rappeler nga ni ngo finga ne logo ta pona bota basi bo na vraie chérie na so na longo sonnet na kano na miso bien ozomona Pamela na loba na yo naza aveugle mais na miso na se mibali na baba mo miso na ba kweya to sende ni liko nango ngana bino boniko Pamela bana loko sala te bana loko loba te net na minje o mamba zoye isha ba ke subisa lala pona bomé na bota basi singa na loba na ya yo kanchi mande zabo makambo ba na nga pe mamo livre abe nga pa bina nga mwana nga yaka ona leka bango tuana oleka bango neti na nini Pamela pour les gens ne lamba kutu boy na zana na mbongo te na bo classer lamba lorsqu'on a zwimbongo na komika loka force tranquille madame Belleville la patrona ya na OK poto États-Unis na ozonga mais non Pamela Pamela tatobeta katolo tenga na famille Pamela ozomona so na bike lone eza bongo malelo ka so na bike ne eza bona bando benga bandeko nanga pone lamba kutu botika ozomona poso na bide na bike luta en États-Unis au vandi be mundatine 12 perruques yo sa ma sécurité témoin tabo kosa na raté nga sa tala na famille ko so to bito to banocha chaque émission to la bloka sika ba chaussure sika ba kecha sika ya bokoka te to betela ngotolo te on lelo bokomo ya David apesa bino apesa bino après me devant bokomi tout est vanité te boya nango
Oh boni pamela leki bato ba ko ba makambo wana nga na mona bango ba maboma ba finga nde bango nga boza eloko finga nga ite nga moda na mi fingela ke na time nga mobali na moko tabi ke na time mabe. OK. Oh mobali na nga bi ke na time mabe na za na simate mais na biloko na nga mi bale bundela kanga ya yena na oyo nana miso nga kitoko na elongi nga kitoko finga nani voilà oyo loko finga nga ko la lobi pe okotika yo te parce que azana ba preuve na yo to moni abimisi vidéo musu to yeba te bien kazanga expliquer biso nanu expliquer biso bien ayaki a obenga ka ye na téléphone opesa ke matière ozobondele yo ya gola yo na mama bino boza penza bandoki awa siko aye lisusu na preuve ya vidéo mais on a nga kotala vidéo na omona santé oza nango lelo na teinture oza nango lelo eza teinture na santé oza nango na photo na vidéo wana te beta biso na lisolo vidéo wana ezaki wapi pe salaki nde nini bokuta na yazwa vidéo wana ezaki nde nini vraiment omoni na vie Pamela surtout yeba manga muso un jour ko soki nzamba ataka ba vie na biso to mona na ba rétroviseur ya ba vie peut-être muso ba mbote na ba muso to pesa na te na vie OK ozo mona yango eloko passer amigo ledi na pesi mbote place eloko ateyaki abeza na bato misusu na bible boko vanda te boko pesa na ta mbote te ba bato misusu baza na su ya malédiction donc so pesi mbote yo pe malédiction ne kangi ozo mona ezaka na 2021 grand tanga kufi grand tanga kufi et ça là que avec Mayambo ndaka na déplacement je crois et ça dit ba 2 semaines boy ba je m'excuse et comme ça bah 2 semaines ou 3 semaines comme ça veta benga binanga mama oleli mingi au vet mama d'habitude benga nka mama oleli mingi na zaki te na uti voyage na eto monana kandenge zala ke muninga zaki te na matanga aye bomonani donc to bima to zaka ma vraiment bien alamba kuta esaka mwa musana alambela nga mipanzi na dongo na yepe bana to lie to meli to beti masolo to seki to beti masoma to seki atumboli nga pa longo na ka stress on azaki nango ya lobi nga bien kana za na invitation ya nani ya Kapika Pinga asali plateau na 4e mairie nga tune 4e mairie côté ni ponga pe na copine nga Tracy azaka na 4e mairie wana côté moko na papa nani papa biso Rio wa BCBG ngabi 4 mairie côté nini abila na 4 mairie côté petit boulevard ngabi na yebi ngabi na tune ngabi wana wa pona monaki ba période kapita zo ko modifier lupango na ye wana na bisenga bi na lupango etage wana bi nga na bi na yebi pe batu wana ya lupango po baza baluba nga bi na yebi pe batu wana abi OK ça va na okende kuna nga bi na pe loko sa na ndako na okemba mba na okese to ke na biso veta bi ça va pour avoir yebisa nga déjà na proposer que to kende kotika nga bi na mama gusi pour mte to kende tomati pe moto wana na vet mayamba ti na 4e mairie wana to komi pe wana bayambi biso pe nde bayamba biso wana to vandi to moi bande kwa kapi ba te poto baye wana to moi pe na bana poto muso bazaki na to vai na bango to vandi vraiment à l'honneur to vandi et komi pe amo ba bengi biso ba présenter biso na plateau ni oba invité to ye pe na to pesi mbote to se présenter to lobi pe singa to loba wana après ba présenter biso biloko olia vu que na liaki pas avec Mayamba donc tozoka ba biloko même akuta aboki ngam na forcer ngabité mama ko sala boité et que bimiso orgueilleuse zoka ka mo eloko mo ata mo symbole tellement ka ne bat ba telema ozuka ata likemba ata mi baleka ata mo na likaya bu ozuka ole bat ba mo na otelemi et sali bien mama lobi na mamba solo to temi pe na yiwana ya zo ko ndeka likola soso je crois si je me trompe pas on dirait soso ou poisson comme ça on dirait blomo bonga zwaki azuna 2 morceaux ya makemba nga pe na zui nga za 3 morceaux makemba na zui na likaya bu moko na zui na soso na zui na mayonnaise na pe na vandi to lie na ndepe leka na ngwe na bosa on a vandi na kamwe na moni ya gola lobi vidéo wana nga na sa ndaku na wana ndaku na sko na vandi na beti machine Pamela na bandi ko luka vidéo wana na yebi kutu susu te ke za vidéo ko se retrouver na chaîne ya Kapi. OK. Na vandi to na katenge bi Bianca bana
vanda nanu bana kokanisa vidéo oyo est-ce que ozo reconnaître place oyo nga bi oui junior nazo reconnaître place oyo to vanda ma place oyo mais nazo yeba te ezalaka wapi tana yo kovanda nga be katenge na moni place yango nga na be ezaki mukolo ya inauguration ya Kapi Kapinga donc asali plateau na ye 2021 OK 3 ans déjà yango katenga bisaba to luka vidéo voilà nga kuna bandi ko luka na ba mona vidéo ba inane ba nga biage nga na mona vidéo ce que to mona ngo lisuta bité to kitala ba vidéo ba 2 ans ce que ba 3 ans pe kezala to mona vidéo to to ka la vidéo ya 2 ans na moni ba moko inauguration ya plateau ya ngabi yango OK nazo ape ba ndi ko tala mais ya gola za mayele te voilà ozo mona ndeti boye bato ba excuse ngai omoni na vie ntango ozoya oya na biloko moko bofoza na bapreuve tangible yo oza na bapreuve tangible tozobanga na ye na ndako no na lia plateau akapi ndako akapi lupango akapi kapinga motu kuta aza na monopole ya oloba nanga eza mama kapi eza ya gola te parce que plateau wana eza bapesa ye kutu ndako wana vanda ya komisa yango hotel est-ce que invitation ntango ngai olobaki awa epa na nga invitation wana ezalaki par ya gola moto apesaki yo invitation oya ya kopesa invitation obongo ndako wana eza ndako na ye nani Pamela totia supposons restaurant ya mama Belleville nde yo mema biso moko anniversaire no to meli après yo lobi ke restaurant mama Belleville c'est yo voilà yanga te opesaki biso invitation yango toyaki kuna to se retrouver kuna yo kandi soki abengisaki vet mayemba te vet mayemba banga te bien katoke ngai ngana kende kuna oyago na za na adresse te bapesa nga adresse ni adresse ya ndako ya yagola wana période wana nga na futela na kimbangu vet mayemba zo futela na wana longwe matonge wana longwe matonge sika alonge matonge sika akomo vanda na première rue kota ya papa na biso Sony na première rue wana ko ni côté ya Sendo wana ozomona ye ya gola zaka na adresse nini kapi muta pesa kai place wana vanda nanenga comme ça place na hôtel Kapi binonga za muluba biso taloka ba konga batalizi tu koma ba parents nga bazovanda na lupango yanga yo ya kana mibali na bana mike balala ka wana bo excusez nga pardon ba bimaka no place wana ozomona avandi mabatala binono soki chaîne ngai eke banobeta 20 vies tamie beta ka 20 vies mais moi na moi so na chaîne nga sanini alongwa ya gola nga futela ndako pe na futela ndako pa pamba te otuna tendance personne na pesa tendance devoir ambeto jusqu'à poser kolongola ngote ozomona ya gola yo sa ndako te ndako osala bémission barido salité barido batekiti ba $5 ba $10 ozi barido akafu il y a $20 ozi 4 rideaux c'est 6 rideaux mama ozo kofinga bato na adresse donc Pamela moni moto afutelaka teko osa wa fille de chambre osa na hôtel na bino place au vandeli salité mozo kobeta tolo na ndako no wana yaki ndako akape komi ndako nao ya kutu ndako te plateau po Kapi asalaka yango plateau na opesa bino ba image bo listra nazoloba na yo Kapi modèle asala bureau wana Pamela ndako patron modèle nani Kapi Kapinga bongisa plateau wana na oloba no abongisa ki plateau na ye otali plateau otali ba kiti otali mesa nde bavandisela micro olobi wow ozomona eza lokwa déjà romon lokwa plateau ya papa na biso papi mboma ndenga sala plateau na kitoko bongo ndenge Kapi Kapinga sala plateau na ya golo yo beta tolo wana ndako na afme foza na proma mutu Pamela lelo to vandele te adiembela ki Marie Jeanne adiembela madame Belleville adiembela Marina la baba ndeko diembela ba comédie po yebana lelo ba inspiration ya ba comédie esili Pamela ngana za succès inspiration na ye ngana succès inspiration na ye qu'est-ce qui se passe entre toi et Yagola parce que ba chroniqueuse ba zebele ya olato njoto mikolo mais naza makambu Pamela oh naza makambu wifa simbanga mwana Belleville o simba ete oh mais faut simbanga so simbinga total la matin au moins que ya je mai be la kumba eta lali ba je mai be le mikolo atiki je mai be ya la musanga oh nanga na peso makambo lukati ya gola ozwango vraiment o ezaka ka ya malamu parce que atana ba commentaire ba tout ba komenaka mwana suka o suki si lokuta na ye
mwana suka en tout cas to ndime na baba kuku bango moko ba komelanga mwana suka no to lembi lokuta na ye nga kuna yebite ke Carmel Odia kangisa kai pa kosala Carmel Odia bakam bakatelinga na video ndenga fuka masenga Carmel Odia pardon sana video ndenga fuka afuka masenga Vivette Mayamba na gusi officiel soki gusi kendaka te ndenga na zoela bino image ndenga fuka ma asenga Vivette Mayamba pardon Ozomona et pas Carmel Odia fukama asengi Carmel Odia pardon ngana ko vivre na lokuta te pamina to vanda boye et loro moko boye dipina sala na yango te to pamina matondo sala te Clarisse Plasma sala na ete ngana eka na plateau na ngabo moni ke neza bota likambu boye bota le loko mona ngana ko vanda kite na no kosela mutu makamba ngaso na bina ya likamba solo ngana ya makamba Jimmy Limbono ya makamba solo Jimmy Limbono na pasora na conteneur asaratola na ye na makamba ya tekal azoi na matanga ba kuka ya neva Miss Lolo ozomona na ye na makamba teka na dibaya eza ya Paulin na dibaya eza makamba solo na kose na oloba na yo ngaso na bina ye na gola bona boma ya gola ozomona ngaso ya gola zana biloko otaka ovanda te va beta ngezata ya makamba lokuta à part vidéo na ya gola obimisani à part vidéo ya gola zana nga mutu tu comme mutu tam amanka Bellevue azeneme pa nanga ozomona ya gola ndenga za bongo azane loko osala te ngana bango courir ko leka te to pesa na moto te ozomona to ko solo la tête otika osola tenga na bango to koma binemi misolo to sane chaîne moko bibi shimuso ba uta pota asangisa biso mena bisa mère tour au monde kandenge za ko utiki ntsaso bengi biso yebaka ngona misolo to sola te mère soko benge na tourna nga soko ya gola muto to stafa te to vanda te loko te na yebi komi na uta te ya gola ngana ko sundola bana lokola yo te soki yo za mwana komina kinga na mwana lingwala nga ko sundola mwana te moi suis responsable yo bato ba boko loba no finga ba ngomeka te ya gola nga ba pasola nga te lokwa nde bazwa bino ka ba fio po bo yeba na fo bo luka bo bima na ba quartier ngai te nga na ligne na bino te donc ngai vraiment la panga yeba muto yo oyo zo luko calculer zanga te ngana ko zambanda no te na ligne mibali no wana ngana leka te na ligne bato ba pasola nga ba pasola nga te ngana ya internet ba simba nga ta muto libele te ya gola na ya na TV na se impose na ndenge na ngana zo makambo na ndenge na nga donc ba saka na ngai te ozomona na muto yo zo luko mona cible no zo luko mona ezanga osila mai na makila oh que na fan ba comprendre que moi ça na za muta lokuta vidéo ya 3 ans passé santo yango te na ngona vidéo wana tenturo yango te na ngona vidéo wana o comprendre que ça vidéo ya kala pelongi na ngai zano ya moi bana mikie tagola wana moi sinzambe il faut simba ngane pozo makambu yo yebanita ya gola odiembeli ba Marie-Jeanne odiembeli Bellevue ozo makambuka te yo kanti ko finga nde ya solution ko finga te yaka longo ya biloka lokuta yaka la biloka solo problème yo izake pa na izaka nini parce que yeso ka lobi di makambo o mona ka mi balende eza réalité 8 wana ya lokuta ya kaka sur base ya makamba lokuta pe muto bozwana tan ya kovanda na yete inspiration et ou comment oyebi punda kuna ngate oyebi ngai te oyebi place na uta te oyebi commune na botama te ozoya ko diembela ngai yo vana na commune ta fi ya banle oyo uti soki mboka nini yango wana okosa biso nga na uta fidi yo zulu moko boye mutu babuka minu muyibi ke balapa ngai omona lapanga vraiment dans na minu babuka na la tsama minu nao moi si minu salite minu babuka kena osai sa ordre ko finga bato tongo poka minu be minu ako chesa te ta fille avanda na plateau salite ni ya mafia synthétique yo moninga na lokwa yo fi moko ya naturel ya bon naturel modèle wana ya kana single na plateau yo ko single te ngana ko lata ba single ba mibali wana te onga na opese devant yaka na mayo boninga na timayo na nga kitoko bo yaka na mayo bo ya na ngote pamela nga na mwa mosina mwa mobali te
ngana moi mobali te sengla bana mibali na kola tango te na na on a plateau na ti sengle mo ya genre wana na liputa te ka de ki sengle ne tikala ke pa na yango na te ya sengle te ka moyibi aba pe nini ke me teka ayiba na ndaku nizo na ndaku mdoko yibo ndaku akapi yo komisango ya yo eza bureau ya kapi plateau ya kapi ayokela mauza na esika ta pesa olala mama silama nga restaurant Belleville na kobetela ngo tolo te eza ya ngata ata tenga Gérald numéro 1 eza ya ngate eza mukona ngo aza yo beta tolo na ya olia ndaku na yo nini yo za ndaku yo ndaku aso masuba oyo obsana za ndaku no apa pesa ba video anene na lala ndaku no na suba ya gola a commission parti na niveau ya masuba na mbetu ya a commission tina niveau abi on a kangi jaquette na loketo maintenant c'est na lata bras cassé ya jean na lata jean na ti singlet ya jaune na lati bras cassé ya jean na ti pantalon ensemble nga jean pantalon na bana ni nango na lata na semi boots ya gola nga na pesa ka devo ataka na plateau wana tande na zala ya gola okoka te nga na ko bomo tala na zabo na tshela nga bote te tala ka na zala na lekisika ma forde te na tsali ka ma rouge mo muke na mbebo mais tande na bwakami siko yo pour moi fille mo ya salité ya bien te ya basse classe nga no to classe moko te to niveau moko te yo fille ya masanga melaka turbo nga na melaka mai to niveau moko te fille ya melaka diamba nga na melelo ka kuti te ya na yo loba no naturellement ozomona on ko finga muto ale ko na soin nga na opesa bino na to ba devoir nga na ko tsa 15 couches ngola te on a na TV na bimana métis jamais teinture na nga yango yo na bo wana loko finga nga ta ya gola bango nyonso to na l'équipe bango tu wana ba komo opesa ba position na bango nzambe ba komi ko senga ba pardon ba komo osala boy comment na ba comédien wana nyonso ba sali pe kombo na théâtre yo moko comédien aux inconsciente yo moko ozui okomi ozui palpitation soit tu palpites onga na komi porte-parole du coup quand yo moko ozui makanisi ya kolongwa mais lelo ezolata madame Belleville pourquoi poto moni 7e bagarre a sali émission na yena Yves Pandi normal lelo 7e bagarre a komi sujet ya mafinge pa ba tendresse 7e azelo côté 7e mutamatolo succès ezate abondela kandenga comme obondela jouer na Bella production et ça lui on denga analyse naloba na mutu lokwa na bana na bango bato ba calculer na ba iba maria boye baka maria na so bote mbongo na bino nja oliango olia vraiment mbongo na bino kitoko mais iboye bango SB maria otika ko yata otika ko tourner te yo tendresse yo boko vanda kito finga 7e bagarre yo vraiment o mais 7e bagarre za clair Belleville so na mbongo pesa nga na kolia pona trahir yo ta mais ngwe po basenga mbongo garantie Belleville peste ndaku ya yo bosoki mutalobi na ozela ezeka obligatoirement na erosengi Belleville mbongo Belleville pesa yo na lobi oza femme mariée na mobali na bana mbongo no ya garantie ya ndaku Belleville pesa yo est-ce que c'est normal non ya na cadre aide où est-ce ngo normal yana biso sikolo mo zana lo bana lo mo pamela zana lo bana lo moko bo netingane na zabo Nalaki na problème. Ozomona, nalaki na problème santa maman na santa grand frère. Et ça dit que maman yoki bien grand frère et aleki une opération tiba kati ba lokolo banka munyo surtout. Bongo lelo na eza beso esengi ke peut-être musuma dollar mobo. Na beti mutu na juité na keka pa belle vite. Ozomona, ata soko pesa nenga lelo tata lobité mais arobo a pesa nga punition moi pesa ndeko na nga te pas innocent a tala bité mutu na sona tiki pe akokufa nzamba ko tuna nga ozomona mutu soka lobi zela na uti ko sala makambo mususu nazala ngona nte so ina zui na okanisa yo est-ce que c'est obligatoirement ka belle vous pesa yango en tout cas to consommer film na biso yo to consommer ngo oko comprendre que na vie Taïlo mo belva lobi on n'est pas maman Milo. Soki nzamba pesinga belvi. Na yebisa nzambe te ke nzambe te ko pesa nga te tia biso to za classe mote to za classe non te bino fomo depanaka na senanga. Très bien.
Oh mais oui, à cause de banga solo. Ozomona. Tant on doit kosenga lisungi mutabino patienter zela na okaniza yo, c'est obligatoirement. C'est un bagarre à cause de l'autre tendresse au vana qui te finga c'est un bagarre. Et tendresse au tala c'est un bagarre en bien. Et il y a valeur c'est un bagarre ça on tendresse au zoata. Il n'a dit mais là c'est un bagarre. On dit mais là nzoto avant la talabi et yo mona yo kayo exacto za solo. Oh boni ko yo so masuba ke no so kwa nzoto no bien tendresse. C'est un bagarre atika tendresse na rage moko boy. Ezani loko ni o ba welela et lo ni balinga ba sale simba te oyo c'est un bagarre tendresse akoma na rage maka c'est pas c'est un bagarre boy. Yaya. Soko oza yaya. Soko oza na posa net na milliers batu na nga na milliers o peut-être nga classe vanda na mema o so na bona ngo tembo na est-ce qu'il y a problème? Il y a problème te? O so na bona ngo kabo ya succès na gloire na nga na est-ce qu'il y a problème? Yaya bo kabo ya succès na septième bagarre te. Yo tanga komba septième bagarre ko tanga kombo noté. Biso ne ba leki les photos to tanga kombo septième bagarre ko peso makambo te toi tu pèses pas toi. Ako peso makambo te. O kabla gloire à septième bagarre ba balanda. Septième bagarre o bana mikie vacciner salama. Pour septième bagarre ta mona moy. Yo tendresse yo finga septième bagarre. A faux aka liboma. Yango moni septième bagarre c'est notre mémé de famille libota. Ako changer te pona bino. Septième bagarre moi c'est un pardon. Exact. Alors c'est un peu nani pardon. Il faut que ça la faible, il faut ça la moi faut ça la maturité. Oh ça peine esprit. Bon est-ce que c'est obligatoirement kaka netinga mande na zabo so na madame Belleville c'est un bagarre atika li ba film libela. OK. Ba film nyonso eli. Ya ba film nyonso te ba nozana bela. C'est un bagarre moi zanga. Exact. Ngaso na madame Belleville. Pourquoi? Ya ayeko kotela été. Ayeko kotela été, ayeko loba chose vraie Pamela. Ouais, on va dire que solo na vie Pamela so ko pesa nga mukolo pesa nga te nga Pamela fana za mabela ta na TV. Siko ka yem ta ko pesa ba mba ko pesa mukoni. Parce que ça le quoi voilà, merci. OK. Merci. Oh et ça c'est obligatoire matin. Madame Belva, ça n'a pas anniversaire wana. Ah oui. Ça s'est fait en dollars. Ça c'est à part Bisoumo Banana. Anniversaire. Bisoumo Banana. Bisoumo Banana bato ba mare ba mbongo. Ba dino na biso ça fait en dollars pas na pesi. Yemo ka ota razo seka biso muta mbongo ba kabeli mbongo na de mer nyangi. Toko bamba masakini. Et ça qui est bien ça tala habité. Oh, c'est que bah non, bazar na bolingo na nga solo. Parce que Belva ça nga $20 en sakine. Jamais. Azangi $100 en sakine. Mais maman na biso azongo na bolingo nyonso. Ça se fait en dollars. Ya. Aza rappelle na posa vanda pe ba moni pe maréchal comme ça bien que était la patronne na obimso na gelia so itabana na Willery. Malgré ça la msala makasi. Malgré tout posa msala makasi mais le love man eza ba mère oko sala nini te marina la babité le pe to ke mela jina cité du fleuve. OK. On s'appelle na posa mona bino. Bino ya ka pana yem ko na ya pa bino. Ba hypocrite batu babe bandoki sila mtabomi théâtre bokolo bala sila te poani boti na ni bala bilo bakena osenga mbo bozoke na ngwata sonité tala bo sila ma sila bomi théâtre bokolo bala sila te. OK. Boyo tia madame Belleville pandi na mbandi ye mtatina bino boza bazozo yanga lobi na bino nani bala gola lobi ala lisake pongite ala nema Alain ça n'est pas guité. Alain ça madame Belleville. Ya ma finga zenanu. Ma finga nino ya golo ya nango ya sika o ça ke Belva li ata melate. Ata li finga. Ya. Yo bi mutabani ko finga ma 2015. Azaka na santa kitoko wana zanango. Eningisa yete. E bouja yete. E mema e Canada. E meme nyozo finga yo ke ni Canada matavia. Li finga ni ma ya golo ya nango o eketeni. Belva da faible te lokola nani o lokola sila. Sila benga mama poto ba yebisa ngana tiko finga Nzamba lola témoin. Oh. Belva ça faible avancé. Belva faible te lokwa si la benga ka mabo yebisa bana na batika nga. Mamunu ba témoin to vana papa na biso elko. Papa nani? Elle comment quoi théâtre? Elle comment quoi théâtre? Elle quoi yebisa ngana mamulu ba bisila ndenga zabonga lobi lelo ko benga na bato wana nyonso pona bino mibale. Ah bon? Azwa ngana mamu. Ah bon? Oui. Tika boy. Elle comment quoi théâtre? Tala ko kosa na raté. Ozomona. Na loba no tala. Na ba no likamaso na lesa sandal yango. OK. Nzamba lola témoin. Voilà. Mamulu ba kufita zali papa elle kwaza. Na tangi na kombo na. OK. Aisa biso bisila ko kufa liko na ona mamu. Na émission mama saka sila ona ko beto mbata. Voilà.
on a le kamba solo ngalo ne na zaboye mukolo moko te na koki kolonga famille bota na moni loka babe madame Belva salingate yaya naza le fierté ya famille nanga Pamela lokoso ba olinga ka vina bango ne fo madame Belva zwa yaya Belva bongisa mutu te ba fo Belva liesa basi na bango ba oya basi fo Belva liesa mibali na ba Belva za na muto Belva ko bongisa te yaya toya na mokili mutu na mokolo na ye tobota majour moko te to se rappelle pamboli mukolo moko te nzamba lobi sepe na lipambola ya muninga po ngape na pesa yo nzamba lobi na ko pambolo me na ko lecture na kanala mutu boy yango mona lecture biso na nzela madame Belvi yaya ozomona ta lelo makambo dipina oyo basela dipina mine mama lopango ils vont expliquer bango dipina lelo sombi lopango na relation ka na famille na sima mama na sima Belvi kandi yaya ata zozo te ozomona dipina lobe a défendre madame Belvi et ezota inanete ozomona mais muto avanda ata habité naza famille boto na soutenir Belvi naza na ba terrain nga quelque part kele pa na ta casa nga na futo mbonga peso terrain moko yaya iza facilité mama lopango yaya mapango ya ni te vanité bango balingi ba yo yaya te aza mama lopango tout est vanité te akokena soki zana loba na yo soki dipina kotika ngo o meba na bazati voilà bana baza ko famille za basete bagaba maman Angel baza tout est vanité si quand on va kuna tout est vanité tout est vanité c'est tout est vanité soki tout est vanité comme kana lupangu na mituka bongo bilamba oh yé maman muteke ko sela ngo publicité yani c'est tout est vanité alors l'exabiso bazara ya Turquie ndeni oh faut tu ça rassembler to vanda o moni Pamela o moni makambo yo ngai mona commencer na vandi Nathalie lelo ma réputation na vandi Nathalie madame Belvi lelo a sali peut-être na récupérer encore notre réputation donc comment lukana gardango moi soana aza fierté na ndenge moko boye na loba no Pamela à l'époque ezaki otala franchement bien kana kati yote to vivre ngo et moi to vivre ensemble to za ki pe to apena ba famille na poto mais okendaka agence to zo code te mais c'est grâce à madame Belvi batumsu o chelo ba code oyo yebi te bo solo la te aibi ici o kake na sepelano parce que olobela ka madame Belvi donc lelo na bana ba otanga ba classe to zo bandaka malonga c'est grâce à madame Belvi mais koko pesa boete mais bato yo bazana sima na ba osana nini ba soutenir ce ko muto ana ba valeur lokwa boye madame Belvi ko ça c'est bagé o se baje bande nini o ya gola ba kenga na benge na tieme libre ya gola yoka yo na mama baza bandoki sola kosite baza bandoki solo Pamela ba kosite baza bandoki ba lokaka ngati le na comme traiter madame Belva za ndoki madame Belva za boyaya c'est ma singa mana ebi ke madame Belva lokaka ozomona tango ayena ngoma na TV mona ke mati habité il faut na talisa mama kilinga ya gola na sila to ba ndoki to loka place moko ozomona akosita bimanga solo yaya suno to comme na biso vraiment na suka pe émission na biso tozo chiter émission qui toro boy comme si la vendre déjà lelo oyo ba valeur ya madame Belvi et comme le quoi sujet ya litoli et pas bad donc moni fête ya popine okoko loba nini et moi dire na mariage ya popine non d'abord félicitations groupe Simba bana papé lombe ba bali simon omona ke bango nyos baza ba erase na film na libala ya popine et moi dire en tout cas d'abord félicitations à popine félicitations à papé lombe félicitations à Bella parce que bango wana mibale papé lomba balisa ka Belva balisa envoyez moi loba na de boss alors ba boss na mibale na minute oyo ngeloko na oyebisa kaka mabunzi oyo ya de carré tika boy de carré na famille no balisa nani OK oh yo yo moi si ya ba resi banza oko lukela place to yo na sako yo za apuchu fo vanda na ndaku yo fo vanda na ndaku lambeli papa de carré ya matina mbeto na table ali apo matina mbeto tshele ma ko suka bo matina mbeto bolali to za po bobota te OK boni boyeko Pamela
copine sa bali ata bauti likolo bakoya na se alongi na ye déjà atiki bango na défaut ma muteke sa bala na balite mais ta bolinga bo ofinga mutu abali bo ta sila te sila pe na balite oti koloba ni oti koloba ke ono neza bo ya gola zoba o belle fille ba otaki ko prédéter ye yango moni apesa ki liza nini te on mélange pas les patrons et les domestiques Olobi hein basani ay madame belle fille ba to bala ye yango moni apesa ki montamokili nini te on mélange pas les patrons et les domestiques. Okay. Hein. Belle vie, c'est un patron. Voilà. C'est poutune. Babi wana vuma soko meke ko kata na maboko kata na misapi. Yo ko finga muto akoti boutique asomi roba $1000. Vraiment. Oh yo. Yo mona la ta kato. Biloko be va la ta lukango na kato lukango na ta na ba boutique na bino o mona ngote. Oh, ça ko aussi la même, ça qui a fendi aussi la même yango ngana na ngoti. Yo. Otiko sa ba ja salité wana bo sala kako. Bon le karapi. Voilà, merci beaucoup. Ba roboyo, o ba beteli yango tolo, o ba ko le pousser auto sala ngo ekumani. Oh, yango na grande terre non te que $60 kuti ya original nango. Original. Yo. Original yemo pena ke na osoma ona be. Na bena ye nango awa. Yo. Yemo biso toba mizangila. Si ya bazozo moko ba makolo poussière, bazwa kate. Comme na suka émission na biso bianka ba retenir ni émission lelo pe bambote na moi des personnes to comme émission de na suka. Pour ba to ba retenir kaka ke non makambo alire ke na ba déjà match sili. C'est dommage pour les mbaka c'est le yongololo. Na kati bango déjà souffle ba to ba comprendre que vidéo en 2023 donc ça fait et 2021 donc ça fait 3 ans passés aux hommes 2 ou 3 ans passés comme ça donc là vraiment naza na temps pour calculer les sous-soutés pour na yane parce que tembese sili oya bengenda kunenga siko na bimisa ngo za bureau ya kapika pinga so za kinda kune anga za tile lokuna akosa bilonte kena longwa kuna longwa te daki bureau kapika pinga po bureau za katilo na 4e mairie yende ba benga nae pas comme ça elora batu hôtel en tout cas ba moto na na pesi na vie na ngai Jean-Paul Kapinga motema mama nasi et merci na mauvais Tito da Costa et merci na Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie merci na Johnny Lema Aquarium qui est à Congo 10 fois belle merci na présence à Dipine Paka merci na Chouchou de Gaulois merci na Jancy Mabana et merci na papa Alain. Merci beaucoup. Oui. Bien éduqué boy. Vraiment. Vraiment. Jamais. Merci beaucoup à toi. Nene Nzimbi, la brésilienne Doris Mwambani qui sont la patronne. Merci à International Kabo Borosi Mbouyi. Et merci à Armeline Tumba. Merci à Miss Margot, la patronne. À Patiti Tengue. Merci à Tonton Grace. Merci à Chico Sana. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Et Chaco. Voilà, massa nanga to betana bango ndembo basket. Jamais na kobo sana bango. Babi yagola ba camarade na kala basala wapi. Nga za ba kamba massa nanga makala. Na pesi maîtresse Laetitia Yale. Un Shidoka na miso kauka pense la fierté à Bassi na pesi vraiment depuis États-Unis ya Jido maître solo babi wana maître Coco depuis États-Unis vraiment babi ya Jido qui wana ya yo wana maître comme déjà na okatelo partir na maître na otinda on a TikTok yo kana vraiment merci beaucoup na yo moko Pamela Matondo merci na Enoch qui derrière la caméra papa na Victoria moi na star merci beaucoup voilà merci beaucoup to comme vraiment na suka émission na biso to ka tenir biso regarder na makamna stolobia parce que baloba que la vérité blesse mais c'est la vérité et ko blesser bino pour boya na makamba lokuta ya gola fait gaffe inspiration tellement esili olongwe na ba comédie ngo kita na ba chroniqueuse mais awa pesa nzela ba lekate awa o lekate o kata na nzela merci beaucoup na pouti de l'écriture Belleville Kandila parole patronne autorité morale na bino nyonso mta simbi écriture na Congo c'est Belleville Kandila patronne babwa kaka libanga na manga kotela Belleville Kandila live no ka manga kotela boke na gauche droite azawana kaka yaza poutine numéro 1 merci beaucoup na papa Faustin Momo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange et bien ngo ma garçon Paris maman Gina Mabiala Maman Gina Mabiala on a pas qui yo
Maman Gina Mabiala, maman Social, Bola Moleke Bélé. Merci beaucoup pour la conseil, maman Gina Mabiala. En tout cas, mille qui de la presse. Merci. En tout cas, Bambote na bino wana ba membre ya famille Bota Bambote na bino Bélé. Jeanne Mboso, je te salue. Blandine Panzu Bambote na Bélé. Dipine, je te salue aussi Yampak. En tout cas, ce que mon émission na Billy Boeza grâce à caméraman na biso et non qui nous ont papa na Victoria, moi na Star Azasta, tout ça musala kande de lokanaki. Merci beaucoup, à la prochaine.